merci pour la fidélité au bozana on a site nabino cleboa.com site amunene site elanda mara site endimama site nabino quoi donc ils ont li passer les gens li passe donc voilà merci tous abongo lelo awa na bandal tension pende musu donc so ya so concernant actualité ma besoin de na mboka démission ya président Aseni na ko bon ya Apollinaire Maluma loi démissionnaire qui est déjà 3 jours donc Imboka Bazat, se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que réellement les émissions ont confirmé et tout? Peut-être ça déposer qui en gros suite à raison de santé. Santé permettre de sauter et qu'il y a continué à travailler en gros à 5 démissions. Mais tout ça on a abandonné pour avoir point de vue à Batuboroyo, Kabaimbo, Kabaroloba. Ceux qui ont ma bête au malamu, par réaction, ma baropé, ça ceux qui va se peindre à longueur, va se péliter. Ils ont moussa na biso, Kakabiso, Kabombo Loba. Ça n'engage que eux, n'ont pas de Loba. Donc, tout ça on a bandal. Tout ça on a bandal. Donc voilà un peu. Ici là, bonjour de la nation, l'homme invisible. Bonjour comme ça, Papi Gain. Et puis celui qui est derrière la caméra, Emporio Arman, la PSP Matika Songo, Bissika Zalimbote. Moi, j'ai un déplacement. La PSP Mbote, Bissika Zalim, bonjour aussi à Freddy Hakim, Tracy Pro. Donc bonjour, Nabil Nyon, Soska Bozali. Et puis merci encore une fois de plus pour la fidélité. Bossar à site nabinocleboa.com. Donc voilà. C'est une bénédiction, surtout pour les Congolais. Bénédiction. Oui, il y a bénédiction. Excusez-moi parce que ça presse. Il y a bénédiction. Parce que tu as la côté de l'outil. Donc c'est une bénédiction. Le col a 5 démissions. Donc ils ont grâce moko boyo nzambeka ko sala biso yango merci na départ na ye là pour la raison santé c'est mal santé ça la politique le quoi ça sengi bongo c'est aussi bien merci na départ na ye o pa ko ya azaka mutema malamu le quoi tozo luka mutema malamu peut-être on ngana ko lubana yo yango en tant que congolais. OK merci et puis moi conseil mon kiro pesa na oya o azo landa rolanda e moi liloba muke conseil na pesa ye azwa mboka oyo lokola match à football parce que équipe nyonso lukaka e gagner donc ye aya ko réparer place ya monaki d'erreur aya ko kota susu na libuluté oyo ba kotisa ki biso donc azala pena un vrai congolais muto ya ko tapena mawa ya Congo donc peut-être on ngana ko loba ya ngwana tant que congolais ango nazu message wana malgré nazo ngo retard vu contenir ba courant ngezo katanaka hein pas nanga esalaki nga mawate pas nanga esalaki nga pesengo te mais mawananga o nazo ko manifester zali vis-à-vis ya mboka puisque ezana biloko mususu o ezali ke tozomona ngo déjà de loin mais tozolinga to sale la capote to mona kango tango kokisami bo tozo kondimaka non nzamba zali po makambo mususu ezali tozo marcher nango ezana cadre ya spiritualité donc makambo mususu ezali te ke liboso abe manumana démissionner mais na ba sens spirituel toye bakatango mususu ke likambo ekozala boye ekobanda bopo ekosukela boye po soko totali penza malgré ezali pona ba raison santé ndenge bazoloba mais ezali d'autre part ezali nde mabongisi matata nzambe parce que makanisi ya nzambe toyebi yango te parce que makanisi ya nzambe eza biso te biso pesa ya nzambe te parce que mboka ezali monene elingi koloba pete kaka ke lelo so tozokende na allure ya élection que il faut zalaka conduit pas ya malumalu non parce que batu bazali belé pour ça toujours la peine ba secte mingi ya l'église mingi et comme déjà na banani moko politico hein donc ezali kamboto kota makasi na kata mabondeli to kamata moto oyo penza zali en dehors ya makanisi nyonso tout oyo ya mabe ezolingo tamana kata mboka nde atambusa biso pour la monsieur l'abbé Malumalu c'est pas chose étonnante hein bon d'après il y a aussi des raisons à santé. Si les frères qui santé sont malades, c'est tout à fait normal. Atika musala, musaya. Ce qui est vraiment réellement santé, c'est normal. Bon, ce qui est santé de rien. Donc, maintenant qu'il y a beaucoup de têtes au pays, mboka yelu kamutu mususu, allez kasala musala wana. Soit pour raisons de santé, ça va. Toni mango, mais ce qui est raisons de santé, alors il y a beaucoup de têtes au pays. Il n'est pas irremplaçable. On peut chercher une autre personne. Ok, papa, merci. Mais pour qui déjà, ça démissionné. Pour le prochain, pourquoi ça y conseil? Pour le prochain président qui viendra à la CENI, bon, il y a des normes à suivre. Hein. CENI, c'est l'institution de l'État. C'est une transparence, c'est une élection démocratique. À travailler dans le peuple, à travailler dans le CENI.
C'est tout, c'est l'essentiel. Il n'y a pas à tergiverser. Donc les élections, c'est transparente, démocratique, libre. Hein, c'est ça qu'on peut dire. À travers comme il faut. Merci papa pour la vie na yo, ça biso bien. Bana pour tout bana ki bon na ambiance on des ali bodo ka ba point de vue na bango. Toza toujours na bandal, na konta ko lukara batou. Voilà, vous comprenez donc oh nous sommes bazoloba très chers internautes ils ont engagé kaka bango donc biso to sala musana biso toza na rapona au servir bino donc oh nous sommes baloba mabeto mala musana engage que eux ils ont un point de vue na bango donc voilà na profiter on appelle ça bonjour nangai na ma copine Gloria Kambolo et puis à tout le monde donc bolanda biso. Oui mon ngana apprena kiango c'est vrai il a démissionné Azali Moutou. C'est son droit. Et puis il a évoqué le cas de santé. À l'Obiso qui a démissionné, c'est parce que l'état de santé n'a pas permis de traiter. On ne peut pas lui refuser. Il faut qu'on demande à Sali. Mais Sengeli a solo pe que la raison a évoqué, la raison a solo. Mais ebi manandenge a loko la signe avant coureur te. Parce que nous pouvons dire que le moment où Tozo les Kaizali, moment moko un peu critique sur la situation politique parce que tout le monde a démission et Zala Ebele, il y a Yepe Koye Kobakisama, que ça ne soit pas un signe avant-coureur. Merci beaucoup papa. Et puis moi conseil Mouké par rapport à Oya après les prochains. Conseil Mouké Kopesa. Bon, Oyo a Koya, Oyo a Kondima ko remplacer ye, Azala na souci à bien faire. Souci à Kosala Musala Malamu pour l'intérêt de tous. Merci. Je me suis dit qu'après tout, c'est un humain, hein? C'est un être humain. Azamuto, il a eu ses raisons, il a présenté. Si elles sont valables, comme il a avancé raisons de santé, bon, on ne peut pas l'en empêcher, hein? Il est libre. Hein? S'il trouve que sa santé ne lui permet plus d'assumer ses responsabilités, eh bien, il fallait bien qu'il démissionne. Hein? Quelqu'un d'autre peut prendre le poste, il n'y a pas de problème, je ne trouve pas d'inconvénient. Oui. Okay, merci papa. Et puis moi conseil Mouké par rapport au prochain. Après. Eh bien, Oya après parce qu'au moins dans poste nous demandons qu'il faut quelqu'un qui soit intègre. Hein? Il faut quelqu'un qui soit intègre. Et lui n'était pas intègre. Bon, s'il l'était, tant mieux. Mais il faut alors que celui qui vient après lui soit aussi comme lui. Hein? Il n'y a pas de problème. Parce que nous voulons qu'il soit d'une honnêteté, hein, d'une probité morale irréprochable, hein, et qu'il soit surtout impartial. C'est tout ce que nous demandons. Ici, démission, on a une c'est pas un gâté. Pour tout le monde, on est pas landana. Alors, il y a quoi que ça n'a pas vent. Pour toloba, le rôle à Rambo, comme ça, nango, vérité va l'ingaraté. Toloba que Moutouana, baye billet, aïe Moussa Osa, la pour la moga, aïe pas de tout imboka. Et les gens savent que ça qui m'a bé. Bah tous sur le banc, dans la télé, dans partout dans le banc. Mais Moutandima a biso azate. Tout le va bien dire les sous baye nae, aïe comme sur la barque nae wana oya mabe. Alors yé mon père attaque visionnaire. Alugine na rokima, les loko offre na azwa quitter. Et à mon gars baninga bazunya mugaye pas sur nzela atobola. Et ils ont raison à santé, azamba souffrant yango. Peut-être moi qui a encore sous continuer au travail et à 5 démissions. Là c'est pour na rokima. Santé nae to ebango kalisa leloté. Nasi il y a même une année à dans la problème de santé. Mais ce qu'on a qui n'est pas là. Tout le monde a mis la fièvre en attaqué par tout. Il y a pas le qui nous nae à Bendani. Déjà les 200 pour qu'on a le pour kende. De là monsieur Zate. 200 pour qu'on sonne na comprendre parce que makambo yé aza makambo qui peut minga makambo ya seni. Ou tali ba campagne électorale nationale indépendante. Rien à voir dans G7 et tout là. Il y a ça il s'occupe que makambo tali élection législative et présidentielle. Mais on va que pour quoi une de là qui m'attelle pour baninga ba kimi et tout. Il y a ça souffrant. Qui pour quoi une dossier là qui nini. Et là c'est que nenga to so ninga to ninga samboka. Mutu to so yeba yango. Donc maman mboka ça ni ma élection. Et ça maman bote ko bani po baba ça va aventurier. Ba ça kana biso. Bana baba aventurier. Responsable. Nani baba aventurier. Salaire ba futa so atango so biso salaire nanga. Banani baza ba aventurier to ba tout bana baba aventurier. Ba na ba to diriger biso. Ba ça cop na ye. Pour bâtir place wana. Yo so yo exemple bâtir yo na place wana. Yo to bengo pas aventurier te. On a organisé l'élection ngai.
bon nga na capable organiser des ozo benga ba aventurier obi malmate ba ozo benga ba aventurier so yo solo ba tio pe na place wa to benga aventurier tem souplice ke nga ko sa aventurier pour nga pena na congolais d'origine nga botami awa motu na ngeza place moko boye na kata RDC to so mo ba sa aventure ba étranger biso akolo mboka donc mamuto yaka to sala kaka banda ba banda RDC soki ba RZAI to mona bango ti bazo kende to sala kaka biso bakolo histoire de biso akolo histoire mboko bango ba okende ba otika biso iso ko otanga me bango otanga biso peuple so mona mokota tanga iso a peuple a otanga te po o musupla sa keito ebite pe a son âme place aza kuna a otanga iso biso otanga oh mususu na ke nani ke oya banda makambo le maréchal ozui mususu ayaki musée oyo passe ali a yeto sende akende bati ya aventure koti sujet wana te ya oyo zo ba biso sujet na biso a ezali ya démission ya président ya Seni Malumalu yo ngo kota biso za kuna te elo to lobela a ezande mambo ya démission Malumalu yo sepeli na ngoto te so moni mo ama koti ba kote wana po te biye bangonde ba patron na e bangonde bazo futa ela bangonde balingi ba récupérer ba bi ah yesa biso bula bien po bouler sala carte ba comparer na o wana na oyo abatali wana ezaki bien nde balu ba récupérer mais moi ma ile kwa sikoyo atimbaki liboso tatali dala na la otabela ngo eza mukie abi rien felo kana bendana siko benda ngo siko mpa bima aota so bima ndenge nini tala kaka mutale biloka mbwa fosa mbangu atali mbangu na ye na oya bango nini eleki habite so akimi siko ba kangai na luka ni na mbwa ya lia za na mbangu papa biso akolo mboka le bilo na biso mboka yebatie wana vandi wala ngalo sa ba un mois futaka mbongo inférieur à $100 alors papa mbongo na biso nyoso tu wana nde ba pesa bango yo osala nini na vie excuse-nous pour ta vie osala oza nani professeur ça éducateur social na mutu munene na kata mboko donc toza ko éduquer mboka toza ko éduquer jeunesse toza ko bongisa mboka pe ke liboso bango ba linga éducation te bazo na ba marque na bango moko boye ba mema biso na ba rythme moko boye biso bana ko konza biso bana bango bana ko konza biso oh biso ba parents biso ke non moi na ngai avenir ya mboko eza na mboko na bino biso to moko mo so bana biso ko ba ko la kan biso ko mikolo to ba so bana biso pe avenir ya mboko eza na mboko biso ni biso ne to lia ko ya mboko na biso ya moto banga na biso mutu te koma masoko nzungu e banga so moto te. OK, merci pour la point de vue na yo donc moi conseil à muke okopesa na oya Holanda Abbé Apollinaire Malumalu le prochain d'avoir président prochain conseil ni okopesa e oyo amoni pena ke alingi asunga mboka oyo amoni alingi asunga mboka oyo élection biesa na mboka na biso oyo RDC oyo zo souffrir OK RDC so atcha na mbeto hôpital donc mi kwa pene se bimi alors to linga pena ke mutu oyo aza congolais nanu atanga pe aza mutu oyo aza souci donc azala peut-être enseignant a mati tia comme atanga niveau moko boye to jade mutu moko to yebite Malumalu so nana uti so wapi bakiti so mamolo ka parachute to lingi bongo te to lingi mutu oyo na congolais o bato amona pena ka evolera ta mboka oyo donc à ça la carrière na mboka na domaine politique nini soit de enseignement to domaine moko boye après avec organiser loko wana ça va et puis ayeba ke mboka na biso wana ngeza niza social ayate po ali mbongo ya bato wana vraiment boyoki bolandi o bosepeli merci et puis bino au monde qui va remarquer ça au sala et tout bo benga numéro ezawana merci na bino nyonso et puis to pesika to souhaiter ba bonne guérison et sika Abbé Apollinaire Malumalu azali merci beaucoup vraiment de la nation l'homme visible mais invisible merci na Herman Emporio derrière la caméra merci na Mati Kasongo esika zali bambote na ebele esika zali il est en déplacement Freddy Akimbe bambote na esiko zali Tracy Pro bambote na esiko zali Pichu Mangaya des gros coucou à toi ma chérie là où tu es Papi Gene bambote pesiko zali na musiko landa biso donc merci na bino sobanaki biso merci vraiment na famille nanga mobimba famille Benseke merci na ba fan nanga nyonso na ela bino fort na ela bino vraiment ya des gars restez toujours branchés na site na clebois.com do babi ensemble ya te quoi ekanga masolo bye bye.